Donc, moi je suis contre ça. Na CP na ngote. Passer Marcelo avec qui monte azote bien. Mais a eu excès des éléments commis trop. Azo sunga na bonne rapport na bango. Il y a linga convaincre que bato ba keli felo. Atonga na linga ngote. Moi je suis contre ça. Donc ngapé nazo douter que pas kota lola. Ngapé na douter ngo makasi. Donc alongola ngote. Moi si je doute. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Vous abonnez massivement pour ne rien rater. Un grand merci. Pourquoi pas la bino internaute au besoin soutenir Bisso de loin et de près. Merci à toi Benny Balikambi qui est derrière la caméra. Merci à Paula Schengen Kilo à Londres. Merci à toi N Delix Noli Lupini Yaya Baleki Maman Adilana Bébé merci dit Myriam Kamasu qui mis à mort. Merci à toi l'ingénieur Dominique Kialanda qui nous suit depuis Luanda. Pourquoi pas toi Lionel Kassoa les fidèles de fidèles. Je pense déjà la bataille pour comprendre si j'ai émission P Moutuli Nazana et l'autre zolo la marambu ya Bible marambu spiritualité dans Rosalanga Moroté Naza accompagné na prophète Serge O Apitoro Betane vraiment masolo o ezota la penza Bible ezota la bana nzambe tout o bazolanda biso enseigner ce moment Béni Balikambi na osenga vraiment au fongolanga na prophète Serge pona kosolola oyo etali vie ya ba chrétien. Bonjour pasteur Jean. Bonjour papa nanga Alex nzambaza na biso. Bonne santé, paix santé à l'église. Santé za malamu, po toza na nzambe toza ka malamu. Toza mikolo so malamu na nzambe pe toza ka malamu po ya renouveler la bonté ne pe bolingo likolo na biso. Bon, toto na kaka. Ne me musa tozo sa za prendre lokumu na e a se manifester pe bandeko noso ba aux occasions ya kolanda biso na émission oyo. En tout cas, tango komona, en tout cas s'abonner na kati ya Trace TV. En tout cas, Bolanda, en tout cas, vous allez édifier. En tout cas, vous allez béni. Merci. Voilà, prophète Makambo Yutiko Lekebelu en 2020, l'autre en 2021. Pour notre évaluation, pour notre canon, bilan 2020, est-ce positif ou négatif? Pour notre biso, bananza, mais pour notre mboka. Bon. Parce qu'il y a un moment où l'église peut être au Kangama, oui, là on a encore le Bezali Boye. Makambo zo sama na mukili siko bato ba ebi kota la horloge nzambe. Ba comprendre que mukili ba prophétie biblique et comme siko ko kende ko s'accomplir nyonso na ndenge mo pona ko permettre enlevant de l'église de Salema. Donc bato baza éveillé spirituellement. Et ça, c'est qu'il faut battre vraiment le prophète Ming. Le prophète, on a un prophète, maman Zamatal, c'était un prophète. Je parle de prophète, il y a ministère. Il y a l'horloge. Il y a Nzambe. Parce que, il y a une différence. Il y a don, il y a prophétie, il y a ministère prophétique. Alors, il y a un prophète à ministère. Il faut que la moussala suko makasi parce que événement comme le kana munkili et zo la sagesse tout monde qui est vers la fin. Donc munkilisation attente parce que tant bi bezolo ba kanga l'église ba repexer ba église kota ba église ça melate ba tout musu ba ko mona ngo ego sama na formule nini. Mais tala lelo année passée tout ko lexa pratiquement 6 à 7 mois. Ba église zaki ko sama melate. Ba to mona ngo ba to ba tama ba makambo na Bible ba bazo mona c'est impossible. Mais aujourd'hui, dans la Corona, l'église est sans militaire. Donc, moi, je suis exact parce que hors de outils déjà dans mon Kozamboka. Parce que yo téma mon Kozamboka parce que pour même biso l'église, tous à la fonctionnelle, tous aura des documents dans l'état. Tant l'état bien bon, au fonctionner. Si tu mutu maka sobite, je vais fonctionner. C'est une passion à banibo kangabino. Donc, vous comprenez que ça dit bananza ba comme étouffé. Donc adoration le peuple qui ne montera pas la montagne, la pluie ne tombera pas sur elle. Donc ce que bananza ba commis interdit de monter la montagne pour tout ça rassemblement de bosso adoration ya wa dorenza mais ça anemo ko le cas qui antachete na mabeming yongmoni force occulte bandeko oya ba franc-maçon bandeko ya ben kanka bandeko ya monde occulte basali otobenga ki mission na bango. Les missions déjà 40 à 50% réussir. Parce que
na ko interdit l'église salme la te tala o mukile ziso maladie na bango virus na bango babwaki tala comment bato bazokufa na monde ça dit bazaki na besoin de sacrifice à makila et ba accomplir vision na bango donc ba silicité et année au sous baza décider ba salani ba récidiver encore ba bomasu bato belé sur l'année na ba TV partout dans internet bazoloba vague il y a deuxième vague ya corona qui est plus grand que le cas où les cas qui année passée donc ce que bato baza averti en tant que ba nzambe tous un moment où il faut tout longo la biloko ngana za catholique ngana za protestant ngana za mutaneo ngana za église de réveil ngana za baptiste. Cette fois-ci nous devons être soudés biso no sokola ba nzambe pour tout ça la bible moko to tika makambo ba connotation mais tout ça l'effort tout bon de la fin que biloko oyo bata science occulte ba ngi ba imposer biso to longo lango afin que tout soit kimia en tout cas nzambe opambo. Voilà prophète Josué na otikolando tout à l'heure wana otikoloba ke moment otozana ngo esengi ba nzambe tout quelle que soit ba religion catholique protestant église des réveils tous à la soudée na fanda mo ki on a question de curiosité tout tikomona les canaux internet le pasteur Marcelo Oaza encadreur de l'église La Compassion pour ça la déclaration contre les églises catholiques pour dire que tout au bazo sabela na église catholique baza la salle d'attente c'est enfer et tant que toi l'homme de Dieu prophète Tanzambe est-ce que le banine par là bon s'il faudrait répondre brièvement Marcelo Aza Moussa Nzambe Aza Mutu pe Aza ba erreur Aza ba erreur. Donc pour moi je pense que l'oko sali a kendaki likolo mingi likolo mingi parce que même na église na kati église na eza pe na bato bakota lola te parce que na église il y a un thermomètre te na kati église na ba ke bato no batambola malamu parce que na église na pa za pe na bandumba yes yebi ke sero wala taki kitambala lati roba yebo za ndumba yo bangote donc l'église n'est pas à Basanduma, l'église n'est pas à Bamibi, l'église n'est pas à Baisco, à Zapena ba frappé, Bazarakuna. Alors il que mon no soit ton église n'est pas une raison pure. Il pas mon monsieur pesa mabe, il pas mon monsieur pesa bien te. Donc et l'on quoi sali eza malamute. Pour moi je pense que tout qu'il n'y a pas guerre entre nous les gens, biso na biso bananzambe, biso na biso ba tout ça la Bible. On se mona. S'il devait faire ces histoires, il faudra qu'il n'y ait pas basé belé papa. Papa pe basé belé nga article comme on Marcelo te a sali campagne na stade de Martyrs Marcelo a sali campagne na stade de 20 un article comme on a te Marcelo a te na palais du peuple na article on a monté ozomona parce que kuna ne a cause ba activité minene pour gagner ba pain musalo fois c'est les ans on a gagné ba pain bon c'est ba tumité ba panzam Marcelo nyoso oya ko lo ba contre église catholique ba ni église catholique ba olongwa jamais na église catholique ba ya pa na donc etiko ça maté. Donc, une église catholique, donc atika catholique fana, ezala kimia, il y a ça makamne anza menenge azosala. En tout cas comme conseil on peut ça donc loko sali, moi je suis contre ça. Na CP na ngote passer Marcelo avec muntu azote a bien. Mais bah a eu excès des éléments comme trop. Excès des éléments comme na comme trop exagéré ça bien te. Ça bien te. Au moni ezana bato belé, basa na nzambe belé bazana mboka on le doit du respect. Mais apparemment bango bazui to bengaka mutato molaka nzambe o yaza lelo c'est Dieu nzambe mutato mbolié mais azwa ko tomola nzambe tombolié te siko EPC siko orgueil nzambe ko zo epeka Marcelo arabaissé à néant pe église pe na batuno so bazakuna amona pe bango te donc nzambe za mettre les temps de circonstances donc ndeto zaraboué musa na nzambe faut na humilité tango zo ngolo ba likambo il faut ba keno likamni na ina loba ekotonga to ekobe bisa to lo banon lelo so siko ba ndeko na biso catholique babi ba kena justice contre eux parce que déjà bano salama déjà bano se préparer ba kena justice voilà so ba kena justice contre eux il saura se défendre parce que ba image wana ezali ba to baza nango donc ozomona na vie il faut que ozara na ba to benga ngo ba maîtrise so babi na approuver non si blanc que ba ndeko non so baza na église catholique ba kena faire. Et on a lobby que est-ce qu'une église n'est pas nimino sur base pas à quoi qu'on rassurer biso ba on se bakota lola. Asa na preuve nangote parce que même Yesu yemo ga lobby mon kolo na ngape na yebite. Même Yesu yemo batuni e oza neni abinga pe na yebite. Donc atika biloko wana et loro mo peso prouver biso que pas kota lola ezate. Na mte zo comprendre. Donc même yé persévérance ni za nango pour netinga bon so netinga lobby
so nga pe na lobi bon nga pe nazo douter ke pa kota lola nga pe naza na ba raison nga o na ko douter ke pa kota lola te donc c'est à dire que au moins mutu ngo boya batu ouais na ina pe ce conseil en tant que ndeko na e atika makambo boya ka batu et ça bien te donc église na Congo ko za ka la compassion te surtout zo neti Kinshasa mba ko prendre la compassion cha bango wapi donc atika loko wana donc mutu na mutu asala makambo na ndenge nzamba zo pesa na portion so yoboti bana 12 musa boti 10 musa boti 4 musa boti mogeza mutu na portion donc atika biloko wana eza propreté parce que neti nga na za boye combien bandimi o baza na catholique ba pa molanga na musala onga na sala ga nzambe me ba bandimi église onga na zo kamate baza bandimi ya centre de foi miracle te bandima catholique basomelanga instrument bandima catholique basutenanga na batole église bandima catholique basutenanga na kotonga podium bande kwa catholique siko tolo bakeba na nzambe wana o bazo sunga na bondela rapona ba siko ya linga convaincre nga batolo bakeli felo atonga na olinga ngote moi je suis contre ça donc ngape nazo douter ke pa kota lola ngape na douter ngo makasi donc alongola ngango te moi si je doute parce que il y a un thermomètre te il n'a pas nzamba pesier il y a un préfet de discipline te donc aza directeur de discipline te pona abano ba oba kota lola te na tunie question en ngo nga botu na il y pas répondre biso après sa biso réponse que bandimi tout baza na compassion bango tout ba kota lola. Voilà, comprenez que nous sommes avec le prophète Serge, donc numéro 0, on a beau hésiter pour nous rebenga, pour nous rejoindre directive, ou écouter la bamakambu et belé. Le prophète Serge n'a pas de actualité, l'isolo et assigé à l'élo, ou ezali kolobela, qui a détruit ta vie. Thème à mouné no bimisi bongo. Ongyo bisaba na nzambe ni na sigé on a témoin. Bon, na lingena so na ba na nzambe qui a détruit ta vie parce que biso ba tout ensemble la catholique ko embrasser batu mingi. Bato basambelaka mingi balingi bolingo mingi c'est abso bolingo siko bana nzambe belé ba comprendre te mutu nyonso na vie aza mutu oyo batambolaka na ete mutu mwasi nyonso na vie aza mwasi kolinga te mobali nyonso na vie aza mobali kolinga te mutu nyonso na vie aza mutu bakotisaka na bafere te eza na bato babenga bango baporter à malédiction so mutu na leki na nzela na yo même si yo kaboni na ye semasa na etikalo vino momekomi pour lui bato ebele ozomona bango na Congo bakima ba Congo bakenda ba poto na mutu bakanisa kende ake poto obunga mais ba se rendre compte que même akomi na poto makamuku te komi plus pire a changer ne mboka ma bungité ozomona nzamba sel biso quand même ngolu to voyager quand même 9 pays to zingolo ko voyager mais quand quand même 9 pays na monde to marcher 9 pays to ozomona bandeko na biso muso biso zonga na Congo te abi ete papa na so nga bo maboko pamba mais bateka lupango bateka lupango bazwa bandeko bazwa te to tinda ya kende mais ya kenda kuna banda kenda eloko te ya te ozomona neti bandeko musu na sambeli pona bon papa 10 ans ngona zaka na poto na zoka mukanda te siko ya zoka mukanda te siko asala ndenge nini poto za mboka oza structuré eza ko biso te awo o nana ozona musala parce que ozana compte banque te ozana document te osala ndeni donc ozomona que en réalité ba problème spirituel ezolanda bato ozolanda donc ça dit que biloko nazo loba est très profond nazo parler na terme ya sorcellerie mais je parle dans le cadre il y a destruction de la vie donc batebele ba vie na bango donc ça dit au côté ça semence mo be kota kati na yo donc ebebi sa yo au moins ça ko neti na pese exemple papa au côté na ndako mo bezala propre ya osakanante mais ozui mbo ko polo oti na kati nda au côté mbo ko pola mais ndako eza propre makasi yebisa quand même ndako eza propre kolala donc au fanda beaucoup kate tisuka soko sani obima donc yango moni bato belé à cause de mobile soko na mobile fatika e so yazo loba papa na zamo siki toko na bi kolamba na yebi nyonso mais non comprendre faut bato basaka nini batika nganga kaka naza respect ngako naza tamso na supe mbongo na ngabo ya salaire nazo sunga mobile landa mi bandi na biso mingi bazana poto mibale belé papa na so mibale mingi bazana poto basala kate ebele ne bazana ba vivaka na mbongo ya bana ba vivre na sima basi na bango pour basi ni bazana moi ba opportunité aux hommes sala moi rapidement donc on se comprend que on se comprend bien papa ndena za bonazo souffrir so mona donc to moni makambo ebele oh eza problème ya nini ba les passer ya bato ebele bazana ba passer moko boy asala likambo bo na passer ya bosana donc yazo ebate que non likambo na na sala ndi détruire na pas exemple moko bo na zonga na bible moi si moko boy na vie na e atikala kozala mobulu te na vie na atikala kozala mobulu te abimaka na mobali mo na vie mais mutu abimaka na zaka na sida
présentement na moment où bimina mobile on est le salé mesate hein si des côtés mais ça se manifester après 10 ans plus tard tant on y a remarqué que non si des ba nous lien comme bomanga et ba nous salanga mabe est-ce que mibali tout ba les kana nzela na est-ce que ba yebi que si des ma yomona mo se bimi ba oye bangote mais ba tout ba bimane o ba kabona na e ba obe ba ke ba sani bazo distribuer on se connaît bazo distribuer ça dit muta détruire via moi sur ezanani eza mobali bimaki na suka te tango akomaki ayeko yeba gazu sida mais ça o ya liboso na bimaki na e azadi ndo kavi na e sikoyo à partir ma message nazo pesa lelo toko sunga bana na nzambe noso ba kolanda mission ba leka ko comprendre ba benga biso na nimo toko pesa comme ça partir nimo to sunga bango parce que mutu na mutu azolanda nga azana portion problème azana ngo so mutu na mutu azana réponse na ba ko pesa parce que biso tozo atteindre ko bondela toko luke nongi na nzambe toko tima bondeli to bonde papa ndeko ko bondela to me ko yebise makambo zo kutana nango origine nango ezani nini même tout le monde a ndako au monde pas baninga no soma ezobima mais le pango no ma ezobima to fona pena po ma ezobima te c'est que quelque part ezana fuite ce que mo sena nzambe siko il faut to détecter to lukata papa fuite on ezobima wapi to kanga fuite au monde solo fona ma na pompe ma ezani ma ebimi bato belé ba vina bango eza malamu te afana neka normal yo mona bato belé bazobonga te aoke neka église asamelaka 10 ans na prière maman on nzambe te Bible zo ba que avec Dieu nous ferons des exploits. Mais moutongo banda banana nzambe vi kote bongaka ta l'aise normal au bongate. Genèse chapitre 4. Sautel na Genèse chapitre 4 ba beteli solo ya Kain Abel. Kain abumile ki na Abel nzamba siliki. Nzamba lakeli Kain Abel. Yo kama loba Kain. Donazo frère moka mukuse na pesa maloba nzamba lakela Kain. Alobi boye. Na verset 12 alobi boye. Maintenant, na verset 11, non, sur verset 13. Abi, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Ozolanda, nzamba lobi na eboye. Lokolo bomine de konayo. Okoza vagabond na mukile. Et loko no sokolona ekosani. Et puis c'est l'autre. Si comme maman papa nanga nanana. Papa nanga mais c'est le journaliste. To pese exemple yo za na mwana no mwasi. Mobali moko ba lakele ma beboye donc quand ayeko bana mona na yo tango bo mona elongi kitoko français français veste ala te pena chemise a te pe cirage dozo mona pena mobali comme moto responsable mais azana malédiction moko boywana tango akokota azwa bali mona na yo atie mona no na ndako kaka mobala na ye moko lokola azana lekele ki vagabondage osani asunuli ndako atiki mwasi na bana akimi akokota Mario donc ça dit pourquoi azana malédiction moko boy et fanda na kata nzoto ba papa belé ozomona mibali belé lo na vie ba bongate eza ni bakamba sala asenta mona bato moko boy na bandal atika mona na bandal asonola kena na matete abala mwasi mususu abando bota bana mais mwana na wa bota na bakomi ko benga papa mwana muka Minerval ko benga ngate so mwana na bandi kolela on comprend ngana na papa ngasonola ngana za boy na tanga kate kolela mwana na zuka bano lela bino donc bana o bazana ndako wana ni bazabana senga na za mona te so comprendre so mutazo la que la vie papa mabeza nani mwana wana te po aza makila na ye donc on est lobaka malédiction sans cause ni sans effet c'est faux mwana na ye na mukila yete yo muto bota yo kitata yo zo sunoli mwana na okusunola ko mo bota bana mususu bandi ko supporter bango so mwana pona na bukolole et mon abongo so akola tangite na vifo des anani et ça yo para so bana o yango moni bato musu atangisi bana makasi bana bakomiti na université basilisi mona zo musala ya raté nana modi via ya mona wana papa na e parce que azana mabe moko bo salaka azana retomber so mabe o ya salaka na siko et lati bana na e so bana bakomi ko vivre na sema ya malédiction tanga même na 1 roi chapitre 21 verset 29 bandoko bazolanda biso tanga fongo la bible okomona ke bible zo lobake mabe papa sali papa sengi pardon nzaba bi lokola yo omikitisi mabe na yo ekoleka ina persiste mais ko kitela bana na yo donc bana musu bazo vivre ba malédiction nana mondi vino papa na yo ozomona donc maman kambe belé bato bazo vivre ba malédiction pourquoi olinyo donc mutazui moi si awela ko kota na famille azo comprendre origine te donc ozui moi si faut ko tuna volonté nzambe malamu famille na kota bazana makamunini bazana source ni racine nini yo wele ko moni mutu poza kitoko mwasi kitoko pembe mwasi azaka na poto mpembe okoteka vina ko sambo otika la pena omoni to lobaka tono vide za makelele mingi tono vide za na makelele mingi tono vide
tono vie des alaka makele le mingi omoni tono vie des alaka makele mingi bato belo zo mona bango ata na prière moi mutu musa zo lela na miyoyo zo bima est-ce que nzambe akoyokelo mapo bimisi miyoyo nzamba mo kyosala pe ba ngolu na biti wana osenga bino basali na nzambe bozingela mutu wana botia maboko kosengela ye ngolu mawe pa ya nzambe u koma parce que bato belé bazo vivre la malédiction car ndenge zo pesa ba exemple ba genre ba malédiction ze belé au monde ba zo balaté ba zo botaté na ba foyer ba sorte ba malédiction na bana nzambe fo basala nini bana nzambe fo ba luka basali na nzambe papa donc bato belé bazana ba origine ba makamba basala lelo ba vie na bango ebeba ozo mona ba to pesa exemple mona mwasi afai na mobile na kata ndako neti baka mominga o salama neti na ba mboka ngola basimi makamba sala na bangola baser na biso mingi eza pasi au moins pena mutu aza na voyage ayeko luka bunda sunga famille mais amoni bazo vivre na mobile na komi na moi fond azu pena mo mobile asani ayibi mbongo wana akimi mutu wana siko ake abandi kolela na komona aso à côté lionganga abokelo mbasu okofati ozolanda so une église parce que le beaucoup de gens mais il faut que passer le goye bamba sonne za nini parce que bible zo peksa musa na nzambe ozo lo boko sanini on imposer mutu bible zo peksa bible ko imposer ka batu maboko na sentimenté donc avant musa na nzambe imposer même mutu lo boko pona kaya maladie pona kaya problème il faut musa na nzambe azonga na consultation ko to na nzambe qu'est-ce qui se passe pona mutu parce que maladie nyoso to problème nyoso spirituel ya na vie mutu ezaka na cause et là nous avons na cause papa. C'est la cause. Et là, est-ce que mon SS a papa a AA, maman go AA, mon SS. Il faut pas AS pour SS on est bima. Donc ça dit il y a toujours une cause. Où est bimi ça que l'eau ma bien avion mutu. Et ça va pas mater. Il y a une origine. Ça na origine ma kamomoko. Papa mon maman na sambela pona bango. Papa que l'hôpital ba talent autres papa correct. Ba ke ba talent autres maman correct. Bango to baza normal donc eloko ya robé bezati babi moi ça ko gobota tala ba vanti makambo esali mobali famille mobali pression bazu moi c'est baseni ba bengani moi ça bimi kana ndako bo après ina nazu mobali muso seni aboti moi na bango ba pese moi si muso moi na bango zo bota kate moi na bango zo bota kate moi na bango bota te bitumba oba bunisa ki moi sali boso bano sani bano bunisa moi si wana moi ça na ba bengani moi ça seni abimi vous comprenez oh famille bazo comprendre te qui nana a baby ça vient ya papa famille na mais l'hôpital so akebo asa normal osomon mais basi bazo kota ngata ndoko ba sani bazo bota te donc famille bazo ba commission lokola cheval nani ya famille na bango donc bazo salela nzoto na ye. Vous comprenez? Bazo utiliser ndoto de bazo salela ye kola cheval la famille. Oh babiloko wana po muta comprendre ngo. Faut luka basala nzambe. Puis basala nzambe n'importe quel musala nzambe basala nzambe oh ya solo. Oh ba bi nzambe pena na profondeur po ba ideo. Osomona. Tango to ekokutana na papa wana. Ayeko luka ngo papa ndi neza boye ngambeli kutu deux fois na zo simate. Fona zo mosi mususu mais ba otala na hôpital na za normal. Mais ce que zo sala bo na famille na nga to za na ba problème et si matenga za na mbongo mingi so nga na bise non to bondela. Tokoti mabondeli papa prière ya osakanate prière osakanate papa na akoyi bu mungongo ko lo bakati na ye ozolanda mungongo ezo bana kati za mungongo na ya mama na ye mama beauté propre mungongo na ezo be makati donc mama ne akomisa mwana ne mobali na buto donc mama ne azolinga ko supporter moi si muso sanini azana ndako te po so mwana bano buta bolingo ya mwana ko kene wapi na bana na ye a interdire mwana na ye abota afani mwana na mkongo ozomona siko hôpital nini yebisanga akokende po balongola eloko wana donc kaye azana eloko moko oya salaka dans son passé abomaka ndeko na ye tanga bomi petit frère na ye nzamba lakele mabe alobi ndongo za wana mabele ko botulo banini banzube ozana eloko kolona te ndo moni mwasi musu mobali ka bala tiena ndako après trois mobali alongwe musala bakoma ko souffrir boy bandako ebelozo mona wa papa na mukilo ba papa bakoma ba mama bakoma ba papa deux hommes na papa là ta pantalon mais papa ça moisi oh bible zolo ba que les désirs de la femme se tourneront vers son mari mais le lobasi bakoma boko la mibali ba maman akoma quoi ba papa bima même na kincha so mona ba 3 et 4 au mona ba maman ne bazo bima bazo matana ba mutu ka ba ke bazigida do ba papa balani na ba ndako mais basi bazo kena ba risque
Non so pourquoi parce que bazo kutana ba mibali oyo balanda ke bango na aspect physique nzo en réalité baza ma problème. Donc mon maman dit papa to fandi 10 ans de mariage na papa et loko moko ya malunga na vivaka ezate. Tout c'est moi qui ai fait. Na futaka ndako, na tangisaka bana, na bokolaka bana yebisanga mama, papa nanga. Moi ça ndengo wana, soko tali bonelongi. Na tuni maman oza na aginin. Abi papa, ndi naza bonaza na 40 ans. Oh. Nabi maman non, c'est pas possible. Oza na aginin 40 ans. Oh. Il y a maman va 60. 60 donc soko tali boye. Donc ngakutu na do tchai maman. Pour na respect kwa musaya nzambe na obenga maman. Mais azali leki nanga musika. On se comprend. Mais siko abi oh papa, si vous avez un âge, habité non mon 63 ans, abali ko habité na 40 ans. Premières années ko bima ba 4 ans ko luka pongeza te mobali banaka ka to balana na mobali loko mama longa ezate. Pourquoi? Abali mobali o azana kati ya ba maladie, ba malédiction. Donc mobali wana bi papa, né na zabo na teki na leli kelemba. Na zui 3 millions de francs congolais. Na pesi mobali. Mobali ke voyage. Ano soma makala ya côté ka akeboye. Tant azongi boye premier tour ateki bien tant que deuxième tour azongo kamene c'est l'accident biloko to yaki nango donc ngana tini sou mongo po papa sanine abi makinchasa tu te rends compte abi deuxième tour na pesi papa mongo akene ba Brazzaville ba ke ba Brazzaville azonga boye biloko ba botolier azongi pet dans meki papa 4 fois bi pardon vina na kufa pona yo donc maman bi ngana ofana neka pona intérêt ya ba na po papa na mongo za na valeur soki te papa na ko fana nete. Donc papa wana azana ba problème familial. Tant que tu kutana na bango, tu bani ba prière. Papa prière. Tu es ko détecter, tu es ba origine. Lokoni ne sala ka mobali ne azala ndenge wa. On se comprend. Et lokoni ne tina mobali ne azala ndenge wana. Là tu es ko découvrir li ka mosala mobali ne azala ndenge wana. Tu bani ba prière. Lelo papa oyo azonga papa, mama zonga mama. Maman tu zomona longa sosata azongi ne longa bana mike. Osomona bato musu to mona bango zomona ke o mona neti aza mokolo aza ne mona muke pani souffrance pauvreté ezana bato musu bana ba pauvreté moko boye impossible tala mutu musu zomona za wana au PC $10 mais les $10 pendant 5 jours si vous calculez $10 ils ont combien pour l'ango pendant 5 jours donc on se comprend que tout y a souffrance il y a des problèmes spirituels les gens en katia bato donc zomona moko papa nanga bato bazana ba problème mon kilo somona ndeko partout est-ce que zo la nanga bato bazana ba problème osomona mutabimi Kinshasa bateka lupanga bina ke poto na ko bonga makoma kuna boy 5 ans akoma ba papa na longa moyena zonga nanga simalo bien landi bandeko mo bazana Afrique du Sud babi président atine la biso aveya ezwaka biso to zonga kaka siko calcula lobi papa mena ozonga na ko lala wapi lupanga famille déjà to sito teka siko na mboka ngo peto ye ezo simba te souffrance mobile akufi nga sikona bana ebele bona osuka wapi tala baba donc problème ngo ezaki nini soki na changer mboka na kobonga oko changer mboka ebongisaka mutu te eza na ba réalité spirituelle eza na bato ebele loke bomi bango eza nini akutana na mobile bimana ayeba te bato ebele osomona lelo ba jeune fille na biso sote ebele obola na ba TV ba jeune fille ebele bazana ba poto bana ba mboka bapaya soka mobile alingi mbanguka asangisi nzo mobile alingi mbanguka yo mutu nozo sangisi nzo oyebi te yo aussi un désir sexuel mais eloko ya tikelo na kata nzoto ebité bibe zo ba so ba tumi bale ba sanction nzoto ba komi eloko moi na moi so na sanction nzoto na kai azoka ni na vie malédiction pour kaya za vagabond pour afin na resika mon côté babi na ndako kaya zali prospérité ko zalate so na sengi na mutu yo mutu zo la nanga bano faina mobali na yo bano faina moi so na lo ni ne bongi si rien ne marche benga mosana nzambe na ni moto ko pesa o benga ngai to bana ba prière na bino to kota mabondeli to luka volonté ya nzambe to yebisa yo origine ya makambo zo vivre za les problèmes nini ekodeyo e makambo ne kodeyo ekobikisa ondeko na vie muto alinga koyeba source te même docteur na hôpital papa so muto abela bela ayeboye a traité a olingate a otina sala examen so dibumeza meto to côté échographie docteur azana besoin à comprendre mona zana libumu za sexe nini douleur so ke za maladie nini ozomona tango docteur akoza ba résultat ndemoni siko traiter me bani malamu to zana besoin to traiter mais oza médecine spirituelle nzamba biki saka papa muto sala blague te mvia muto te baby nzamba za capable abongisa ngo koluka bato ba magicien te bata boyete eza gente ba jeune fille belé na ba bar na ba boîte ba kotaka mais na ba boîte wana bata ba franc-maçon bata ba nkanka bata ba rose croix bata ba science occulte bazokota tango kota boy asomelo champagne
akabelo 5 000 $. Mongo les mongo zo bima. On comprend, les mongo zo bima. Ya azana tazana 100 000 $. Il faut aller en journée à l'oti avant minuit ko 100 000 $ isani. Et si là. Mais yo mto liba mongo wana azo so bino ba étoile. Azo bino ba chance. Ba se belé lo ba mobile bali mo suppose kitoko akoti sika mo sina ndako musala ni kufi. Mais passer à moi si wana yebite asala ka vinini. Vi o ya sala ka siko yo la yo bali siko bo tutune siko e nani. Et na vi na yo papa yo mto talanga landa bien. Bano bala mo sina ni changer siko. O monde vie bébité origine mo keza quelque part mabe. Soki yo témoin sina yo. Soki yo témoin eza loko moko bo le passer moko bo eza wana e créer bino problème. Na yebi ke batu oyo pour na Congo biso na domaine na Bible batu bakoma na ba verset. So lobi na eno passer ko e salo mbanzo ba no boye. Tout ce qui est révélé ça condamné. Pour batu bakoma na ba verset. On ne doit pas révéler ça condamné. Il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Papa. Il faut prier aussi pour la condamnation. Papa. Tu vas comme ça verset la Bible, le slogan. Un père oye, oye. Au moins, attends mon bout qui un père oye, oye. Donc, tu vas suivre Bible comme quoi slogan. Ça dit au moins, il n'y a point donc de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, le quoi il y a communiqué à Jésus. Donc, ce que l'on a trompe. Le quoi le communiqué à Jésus, il va tromper. Parce qu'il n'y a pas de condamnation. Pour le passer, non, au 4 trompe. Le quoi le bon le monter, mon communiqué à Jésus, il va tromper. Papa, te belle bande bozola nanga. Kolana makamwana te. Ko tika ko pesa ka verset. Yo le bari n'a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bano kena poto na mboko zali, ozana Afrique, bano voyage yebisanga musanya malongo zo sa. Mongo nini malongo tineli famille. Hein, ndeko. Osuni famille nani baninga ba tonga ba immeuble ba suba ba mituka ba tina biloko yo nini. Comprendre réellement, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, l'eau les a pour na yo. Mais ba verset ko tika la slogan vino zo beba. Ndeko moko ba taka na ba slogan o memba saison na loko. Il n'y a donc pas de condamnation 10 ans de mariage au bout raté. Car ba verset il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et ba condamnation wana o yo zoloba. Bene me ko tika la slogan. Tika ko pesa ba slogan, Bible za slogan te. Bible c'est une vie. La Bible c'est la révélation papa. Ba te belé, tala ba te belé ba tika na ba slogan Moïse. Papa tanga Bible. Nza ma yebisa Moïse okota Kana. Bimisa peuple na en Égypte, même bango na Kana. Est-ce que yemo akota? Ya kota te, mais bateau ko ba solo na nzambe te, ne bakota. Ozolanda. Donc yo otika la kana maloba, nzamba loba na nga. Nzamba loba na nga na obonga. Nzamba na obonga 10 ans obonga te, 15 ans obonga te. Yo tika la kana ba biloko wana, nzamba osala. Mais nzambe aza nzamba osala te, Dieu au temps présent. Nzamba ebisa Moïse je suis. Nzamba aza na temps présent papa. Yo zo ba nzamba osala boso okufi lobi. Héritage ni otika là-bas, banana yo. Héritage ni otika la famille. Ndeko longola ba slogan ba ko sayo. Yo kangal kula musali na yebisi yo tika biloko wana bega musali to bonde la pona yo to longa ba malédiction eza na kati no nanzela lo samu vino fo mama parce que tu es issu d'une famille, il faut famille ne pas maman. Yo kasi papa Bible za zoba. Bible bengi les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac. Est-ce qu'Abraham abotaka Isaac? Abraham abotaka Ismaël. Ismaël za mwana Abraham ya liboso za Isaac était grand frère ya Isaac comme Ismaël. Mais nzamba boy Ismaël azui Isaac. On se comprendre. Isaac aboti Esaü nanani na Jacob. Nzamba boy Esaü. Nzamba poni nani? Aponi Jacob. Jacob aboti 12 bana. Na 12 bana no sabota mutazwa lipambulia famille zaka nani? Joseph. Donc Nzambe asalaka alliance na bato ya poni. Et muto Nzamba poni papa azoka bénédiction. Oh bato belé battre na ba slogan yo ba vie na monge bongate. Yo mona famille mobimba boboza 10 personnes muta bonga zate. Oh. Na sens te. Bato musumo muta kofi bo omona ebe mesali un mona na morgue. Bon, donc, attends, c'est que vous avez papa, vous avez famille. Luka Moussena Nzambe, to Luka Nzambe, to bon de la Nzamba font la libota. C'est très important. Ba cause, ba origine, ba chèque nabiso. La plupart, ils ont les passés. Ba vie automena, makamo to sala. Ba to ba bagate. Na pas cet exemple. Limisana si sana loko po pesangana mutu na moko. Ba papa nyoso bo mona ka ba bima ka ba 23h. Ba minuit bala la gâté ba tamona ba jipe butu na ba victoire na ba ville na ba paradjuma ba kenda kana ba bon marché ba bimana ba sandumba yebe ba konotika semence kuna pour moi sandumba même muta pousse a obimana même muta liboma a obimana l'essentiel yo peseka nini mbongo tala muta ndengo wana azakola poubelle mutu no sazo le kananzela na même Rosie Christian leki oh Rosie Christian ko bimana mo sandumba tiki semence na semence atiki na nzoto na c'est mututu a koleka simanae oko bimana mwasi wana azu ba chance na bango. Est-ce que vous comprenez? Na sambela ndeko moka mwasa nduma na salle de délivrance.
alobi nanga papa nde naza boye naza na papa moko ya papa moko ya bato ya science occulte na bona na pesa loge bango bazali abine naza boye papa na chaque samedi ayaka apesa nga $2000 $2000 abi condition za nani abi nga so na bimina mobile na préservatif na zo kaka ba super mamibal donc so na bimina mobile alongo préservatif aboka tinga na boka so mbala do ni sense ka yo longola ubaki na se yo bima kende o yesuko alokota kabanini ba super mino c'est ça na préservatif akangi asala ka stock so ka 6 journal le lobi na tonga sani atikeli papa na lobi asala tikeli papa na fin semaine so 6 samedi dimanche papa sur $2000 sani apesier par mois azobi mana $8000 bon papa wana ba super mabato na zo ka sala na ngoni ozo comprendre mais yo to mona ka mutu moko azala ka wana so zuka mbongo na bima na mwasa ndumba zuka mbongo na bima na mwasa ndumba est-ce que eloko wana boyebi loni ezotikala ba dépôt ozo comprendre qui a maudit ta vie passer na makamuza ko sala lelo komi na ndako libala obali ozofana na libala na bana basufraka ban aux incapables ya otangisa bana aux incapables ya robokola bana aux incapables ya kolia aux incapables pourquoi yo ozotalaka ozomona en réalité de l'homme c'est l'esprit mutu to négligera l'aspect spirituel sur le plan physique moya bonga et ça te tokanza mapambolo ndeko na. Voilà, merci Nabino Bozola Nabiso. Je pense que le prophète Serge Alobi vraiment ébélé. Alobi vraiment mingi. Yom tozo se retrouver dans les symptômes où le prophète Serge Asili Koloba. Ko hésiter tes numéro ezawana prophète ça repère c'est sous numéro Bogolanda. Bobenga pour nous ba délivrance ébélé bazo se retrouver dans ba cas où bazo ba bits nangote bazo ba mutuna makoloté peut-être ba les passer des pasteurs azolo prophète azoloba peut-être ça ba sort oyo ba parents ba sala donc bo hésiter vraiment bobenga pour na ba délivrance nabino et kozala vraiment bien mingi parce que peuple libotam bimba eza na droit ya kopamba ma liboté eza na droit ya émergence donc bamboza vraiment ébélé ya kosala prophète Serge Tozo qui est vraiment na suka na olingo pesa numéro ya téléphone et puis on lancer message moko na peuple de Dieu oyo bazolanda biso monde entier. OK na pesio d'abord merci parce que kati musala na yo ya musala na nzambe to le kana miso peuple de Dieu bazala béni numéro na nga vraiment facile plus 243 89 00 333 plus 243 89 00 333 numéro nanga o yango pesa na WhatsApp donc so bengi na WhatsApp au monango prophète Serge Finei comme nanga yango wana naza musala naza église za na njili toza na njili musala za munene donc en tout cas église ezebele centre de foi miracle na Mombele ezali na Makale ezali na Kasavubu ezali na njili 49 quartier 4 toza na Kimanseke na Lutalana avenue Lutalana donc toza élargi extension to koti Masina na Bakongo tozali donc na Matadi na Boma na Mwanda toti kotika extension donc na Angola toza na Luanda na Angola toza na Luanda toza na Mabori Mbonderu toza wana donc bana nzambe quand tu as un problème benga tokosolola tokosunga yo partir ba problème oza nango yum toza ko se retrouver na ba ka oyo donc ozo mona que rien ne marche ezana original kamobo lekela yo obengi mosana nzambe na numéro to pesi wana en tout cas on va vous aider trouver solution to boti mabonde to bonde to tourner par rapport à problème na onza makoloba to transmettre yo ale to bandi ba séance ba prière ndenge kola ko sunga à distance to sungi bato belé quel que soit pays aux ali Australie na Océanie na Amérique Afrique partout ce que aux ali benga mosana nzambe en tout cas nous sommes là pour vous ba matin na monsieur za ko édifier ceux qui vraiment s'abonner pe na trace RDC pe na Grand Monde s'abonner au sunga bande ko na biso parce que tous on a besoin pour bango bazo aider bino bomo na biso parce que ceux qui bango ba le quitter moi yo pour mo na biso kuna ezate na ndako na yo donc s'abonner en tout cas goza malamu et maté à tous les cas chaque semaine au monde a 2 prédications 3 prédications benga partir problème en tout cas to ça la suivi non la prière et nzambe na biso na likolo akopambola yo par rapport ya biso bassin na nzambe na kosenga kana bassin na nzambe nyonso tozaka na ba retenu musala nzambe yo te muto bandi yo pete muto osilisa donc kozwa musala nzambe te donc musala na nzambe kozwa ngote ka neti kaka ndenge bandi ne bandi na yo donc eza ndenge wana te
omoni makambo ko mosama leo na Congo papa di na bala Musée Thomas adi na bala ateya sango malamu na tikala ko mona ete alobake apôtre kaka na Congo kaka nga Musa di na bala asala ngote atika ko lobate ke no liboso na nga to na sima na nga apôtre ko zala te asala ngote osona ba apôtre tamulukoki baza ba baoba ya Congo atika ko lobate ke no ndenge apôtre ya Congo ka nga te basala nzambe baze bele baza ba monument père spirituel na nga za mona ya évangéliste Adam Mafuta père spirituel na nga zali na Angola donc natika ko lobate ke no donc appareillé naza encadré bazali belé ba pasteur yende bazali donc tozana bato to leki maboko bato on reconnaît les grands mais loko moko ya mabe ezaka na mboka na biso ezali ba leki ba bimisima baza ko reconnaître ba kulutu te ozomona eza lokola ndeko na biso Vuluzi pasteur Denis Lesi on lui donne beaucoup de respect quel que soit na dimension où yazo kendele on comprend on lui donne beaucoup de respect aza mosaya na nzambe to respecter nga so nazana likambo koloba na ye na lobane boyete pour passer Denis Lesi yepena mona kesika finga basana na nzambe te makaba to ba respecter moi ces derniers temps d'apotimo mo musique ya mokili olo concert ba Mike Kalamba ba Moïse Mbiye non aza wana aza aîné tozana ndenge to kosolo na ye tozana ndenge to kosolo na ye bon tozana ndenge to kosolo na ye atika bon domaine na zokende atika ngo a continuer na banzondo ba makambo ndenge azaki auparavant ye azana tina mutu na pesa exemple papa na la nini ko monga zolo balobi te parce que Denis Lesi zolo ka ba base abia zolo ka ba base à partir aluka ba base ngana seki na bibo so ya zolo ka ba base bo tango za toni sa ba stade de Martyr ba stade du 20 mai ba parler du pe ba sala congrès aluka ka base papa mutato molaka zanzam asali akitana lelo akomi siko to benga na équilibre ya ministère so akomi ko sala aza grand ase rabese na makambo wana te abima na makambo wana azonga kaka na makambo ne évangile et gotomu yaza na besoin to mate nzambe mutato molaka aza oyo azali donc je lui dois beaucoup de respect mais ce qui n'a recadré to meke ko recadrer pasteur na bande ko na biso Marcelo c'est parce que moi orgueil ya vraiment neti yo l'équipe ba tout non c'est pas bon papa basa na nzambe bazali papa nzambe yebisaki pe eli na bible alobi na ye tant lobe à part nga mutu muso azate nzambe bité à part yo ezana 700 bazali ono ba fléchir chez nous te devant bal donc yo ko za monopole ya comme ça mamanza menete bani na hote te papa bani mamanza me bazali ta musunga bona bana mamanza va Marcelo mais il y a une occasion asani ayeba na mingi parce que ils ont la différence entre élévation et succès élévation c'est le mususu succès peut dans les ministères c'est le mususu so y a confondre élévation et succès te pondenga za bolelo akoza bo 10 ans 20 ans te et aussi là est-ce que le lo ba passer qu'ils amènent ba succès ba ça na kincha ba ça na mususu au bas de l'Est, bazana ngo souté. Donc hier, ako négliger qu'ils amènent te. Ça je ne vais pas le permettre. Ako négliger batonate parce que baza bato basali musala na mboko o ya salité. Et puis ta musupeti a okufa. Asala ngote. Bosiko o banolo ba makama bongo point. Ça bien te. Donc biso to respectaka. Ngana ebike waza kulutu waza leki mais ma beba leki na biso lelo parce que biso to basalo mona akomo bengo kwa camarade te. Il faut en respect hiérarchie waza ya tani tinga bona komo benga passer son camarade nanga c'est mon abani liboma on a ba père do baza bato basali chemin donc ça dit biloko passer son à sali donc pour essa maso na Congo faut sous 50 ans et na ben ngona ngato ba no vérité o passer son ka futa sali na mboko donc pour essa maso faut 50 ans ta ba 100 ans pour ça blague était beau martyr on a ngi tonda tili bana plein au sala mondeni pour ba ono so babige baza ba prophète baza ba big baza fin ba keneka martyr basala koleka passer sur les exercices na pesite donc les nzambe mutatombola batika biloko wana tozana humilité to pesa tana nzambe nzamba pamola so mne kwa sali reprendre par l'amour pour te musala nzambe avant et avancer donc en tout cas merci na bande pour na osukisa 089 00 333 wana pour na biso na Congo pour na bande ko bazali banda plus 243 89 00 333 c'est votre humble serviteur votre frère bien-aimé prophète Serge Finet toza pona bino benganga en tout cas to sala musala ogoza l'édifier numéro na pesi eza numéro lokutete so bengi le kaka ikanga magate 24 sur 24 naza vraiment en ligne et to kosunga biso bana nzamba en tout cas merci non de konanga to kanzamba pa mula musala bozo sala bozo aider peuple na nzambe mingi na musika place batu bazali kobaka na humilité o nzamba memo musika en tout cas merci amen merci prophète Serge donc bozaki vraiment bela kolanda biso
boyoki ba directif nous boyoki vraiment détail le prophète albi vraiment mingi rosala commentaire ezate o etikali yonde de kozola na biso sala sozo se retrouver na ba symptômes au prophète alobi benga na numéro wana bosolola vraiment pour nous ba directif prophète azawana équipe ezali église ezali ba ko aider bino vraiment na ba prière et kozala vraiment malamu kozala bénédiction pour na peuple Pelibota na bino bat bozolanda biso. N'hésitez pas de partager la vidéo au bino bat bozolanda biso. Merci à toi Béni Balikambi qui était derrière la caméra. Merci Nabino tout abonné à Grand Monde P à Trace RDC. Continuez toujours de vous abonner, de partager nos vidéos. On se retrouve à la prochaine. Ciao. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.